Balobi tambola mokili omona makambo. Makambo bandeko na nga na mokili ya lelo makambo eza. Makambo matakita. Kende na gauche zonga makambo ezolanda. Communauté na biso communauté moko ezangaka nango makambo te. Communauté moko ezangaka nango bandeko na nga ba matakita te. Communauté na biso communauté moko bandeko na nga ya batu moko nayebi te. Communauté moko ezalaka somo penza na niveau moko pas possible. Et osala côté mosusu pasi pe mawa. Eza babilo mosusu bandeko na nga kande na lobaka, babilo mosusu tokoloba, babilo mosusu soki ya koloba eza te, tokovanda na biso kimia. Ezalaka mwa bongo. Eza na ba situation mosusu la famille. Mosusu soki muto asali mabe na ba situation wana, tokoya penza na pete nyonso toye tolobeli ye. Mais soki tomoni ke non, ndeko na biso, yaya na biso, leki na biso, mwana na biso, asali na ye mabe te, tokoya pe tolobi. Ezalaka bongo. E osala pasi na communauté na biso komona soki mutu kombo na ye ekomi kolobama. Soki mutu akomi na popularité. Soki mutu akomi peut-être personnage public na communauté na biso ezalaka toujours moi pasi pe mawa parce que na oyeba te bato bamonaka ba star na biso neti bato moko boye ba o baza na mayele te, bato moko boye sans valeur, bato moko boye baza na tina te, nayebi te, nayebi penza te. Parce que ndenge to mona façon bazo traitaka bastar na biso la famille et osala pasi penza ya makasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo penza na memeli bino la patrona. Lelo na memeli bino Belvi Kandi na memeli bino bandekonanga la maman surtout de la famille Libota. Wana nanu na profité pour na opesa bambote na famille Libota mobimba de partout oyo bolandaka biso. Neye kopesa bino bambote na kombo na Yesu na système kaka ya kitoko penza mingi makasi. Ebele ya bato bakotuna deja mama kotaka na makambo kotaka na lisolo yo obandaka toujours na badage la famille. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser bato. Toyebi ke chaque fois que to salaka bémission, chaque fois que to tiaka ba video ya sika, bato asika pe bakotaka. Eza koto na bato mosusu ya kala. Oyo nanu basabona te na chaîne na biso. Yango na ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois vraiment, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zwa penza kiti na yo ovanda tango zovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, kote mosusu kandenge tosalaka talela pe heure. Soki omoni keno eza nango tongo na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo.
soki omoni ke non eza nango midi na pete nyonso. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko po na ba santé na biso. Yo mutu obelaka mukongo, obelaka mutu pasi, makolo esalaka yo pasi, minu esalaka yo pasi, poso kutu koloba te, bandunda matakita, batache na babuton bandeko nanga. E somo na Gavker kuna lobiko eza lobiko moko tolobaka lobiko moko permanent donc bika na yo libela bosana baba pasi nyonso o mutu esalaki nga pasi o libumu pasi bandeko nanga na Gavker solution matakita solution kilikili solution eye ezongi na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà, bandeko nanga tokota na makambo ya poutine de l'écriture, tokota na makambo ya la patrona, tokota na makambo ya yemoko Bellevie kandi ya ba Bellevie. La famille, kandenge na lobaki na ibandeli, na communauté na biso, na Congo na biso. C'est comme si soki mutu aza star, soki mutu aza na popularité, soki mutu aza na personnage public na communauté na biso, c'est comme si to considéra kango te. Na communauté na biso, j'ai comme l'impression ebele ya batu bakomi komona soki mutu aza na popularité, mutu aza star, kombo na ye ezolobama, bakomi kozwaye neti eloko moko boye. Bakomi kozwaye neti mutu moko boye azangi mayele, mutu moko boye aza lisusu na motema te, mutu moko boye aza lisusu na makila na mai te, mutu moko boye aza zoba. Yango na communauté na biso bakomi ko considérer ba star na biso bongo. Quel que soit batu oyo basalaka ba makambo na biso ya maboke, quel que soit batu oyo bayembaka, ezala ba musique profane ou ma musique gospel. Bandeko nanga façon to traitaka ba star na biso, en tout cas la famille epesaka pasi penza ya makasi pe mawa. Problème o na memeli bino lelo eza komona ndenge bayaki kokanga mura de presse. Ebele ya bato toyebi mura. Toyoka mura ndenge finga ka Bellevie. Toyoka mura ndenge sabola ka Bellevie. Ebele ya bato tomona kata na ba commentaire chez lui-même mura. Il y a de ces personnes oyo ba sepelaka te. Mosusu bazwaka ba vidéo wana ya mikuse batie yango na ba TikTok, batie yango na ba Facebook. Ebele ya bato ba sepelaka te balobi te. Bokoki ko finga mutu boye te. Quel que soit les abakouk, quel que soit bato famille libota.
basalaka commentaire na bango basepelaka te na mafinga wana. Alors eyaki kosala ke na baperiode oyo nyonso babando luka mura bakangisa ye baluki ye babando ozwa ye te. Malheureusement ka ndenge balobaka moyibi akoki koyiba na ye du 1er au 30, mais le 31 wana jour moko kaka ezalaka jour ya mokolo ndako. Na batan oyo nyonso mora de presse abando mibomba azobatama jusqu'à ce que bayaki kozwa ye na minute oyo tooloba aza na ye na prison. Alors ntango baye kokotisa mora na prison siko ebele ya bato basepeli na bango te. Ebele ya bato la famille qu'on se le dise basepeli te. Balobi que non Belle-Vie asali mabe pona kokandisa mora de presse. Comment ça fait-il que ye star mobimba ye mutu ayebani akende kokangisa mora de presse? Combien ya bastar bafinga bango bakangisa bato te, mais ka ye bato ebele balobi non asali mabe, il fallait pas akangisa mora de presse, il fallait atika ye ka bongo. Ka ndenge bando finga ye mora alingaki alemba yango na ye epai na bino la famille. Ka ndenge nalobaka tosala ba analyse na biso avec honnêteté. Chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe, tosala ba analyse neti bana nzambe, tosala yango par sentiment te, mais tosala yango pour que kimia régner na Congo na biso, tosala yango pour que mutu na mutu azwa place na ye. Motuna nanga ezaka moko, est-ce que Belle-Vie Kandi, poutine de l'écriture, asali mabe kokangisa mura de presse to asali malamu? Eza motuna. La famille kana ba commentaire kande na lobaka chaîne na biso za la chaîne na bana nzambe, alors boya na ba commentaire ya mafinga awa te. Biso toyaka awa na mafinga te, soki omoni ke non o commenter na yo te tika na yo. Soki pe oyebi ke non olingaka na yo Belle-Vie Kandi te ko commenter na yo te, koya ko finga ye awa te. Soki ozalaka na posa ya okendo finga ye, kendo finga yo na ba Facebook na yo, finga ye na ba stati na yo, me koya ko finga ye awa te. Kande na tunaki, est-ce que Belle-Vie Kandi asali mabe kokangisa mura de presse to asali malamu kokangisa ye? Eza motuna la famille. Comme d'habitude, nga pe na yaka na banalise nanga, nga pe na yaka na ba point de vue nanga. Eza te que non ba point de vue o na pesaka yango nde yango te. Nga na pesaka selon ngai, selon nde na omoni la makambo. Bino pe boza na droit ya kopesa ba point de vue na bino selon bino. Po nanga avana kota kuna ekozala bien nanu na ya kopesa ba matondo. Toyebi ke adage moko eyebisa biso que non, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Quand même de mon côté, en tout cas, nasalaka effort ya makasi pour que nazala toujours reconnaissante envers ba oyo basalelaka nga bolamu. Yango na ekopesa ba matondo. Ba matondo na nga ya liboso penza na pesi yango na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te. Sponsor na biso oyo azalaka toujours elongo na Étoiline Ines TV. Na ekopesa ba matondo na ye moko Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe ya Lola oyo apesaka biso bomoi. Oyo azalaka toujours na biso. Ata soki makambo yo simba te, ye azalaka toujours. Ata soki ezo simba ye azalaka toujours. Na pesi ba matondo. Grand merci na bino nyonso balandi na biso. Bino nyonso bolandaka biso de partout. Bino nyonso bosipelaka na ndenge mama na bino Étoiline Ines TV alobaka. Eza na batu mosusu babengaka ngaka pona oyebisa yo ke non mama Étoiline antuko olobaka kitoko, sololaka penza kitoko na lingala na yo wana somo. Merci beaucoup na bino en tout cas kande boyebi to yekolaka chaque jour donc na système kaka ya tokos. Ba merci na bino. Ba merci na bandeko nyonso o basalaka ba partage.
tosalaka bémission ntango bapesaka biso rapport ya semaine ndenge chaîne etambolaki. En tout cas tomonaka mpenza bapartage ezalaka ya makasi yango naye kopesa bino bamerci mingi bato nyonso bosalelaka biso bapartage ya koloba ere mosusu ezangaka nga. Nzambe alola kaka apambolaka moko na moko. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu. Bukulu penza ya balinda. Bambote na nga na ye moko Madame Judith Diampo Visa. Na pesi bambote na ye moko Madame Marie José Chala. Na pesi bambote na Madame Vicky Mombonzo. Bambote na nga na bamama na nga chérie. Wana na pesi bambote na mama Eugénie. Na pesi bambote na mama Joséphine. Na pesi bambote na mama Tina Sambia. Na pesi bambote na mama Mélanie. Yalela penza poutine de l'écriture Belvi Kandi. Na pesi bambote na nga na mama Titi depuis Brésil, ma maman d'amour abenga kanga toujours ma fille chérie. En tout cas na pesi bambote bisika nyonso alandaka étoiline. Na pesi bambote bino nyonso ata soki na mentionné kombo na yote mais na fond ya motema boyeba kaka non je m'excuse. Mama étoiline alela bino fort na système kaka ya tokoso makasi. Bandeko nanga tozonga na makambo na biso kande tobeta masolo. Tosolola nanu na système kaka ya kitoko. Bon, selon ngai, selon point de vue nanga, selon motema nanga ndenge ezoloba, la famille, na se ya moi, mutu nyonso tu alingaka kobatela réputation na ye. Eza na mutu moko te na se ya moi oyo akoki koloba ke non nga ata soki bafingi nga bacholi nga naza ta kuna te. Mutu nyonso na se ya moi azalaka toujours na besoin réputation na ye ezala toujours na place moko ya bien. Mutu nyonso ti ata babiso oyo kande tosala ba émission la famille nakoki jamais kolinga mutu alamuka kaka boye na tongo abando finga kanga. Bien que nakoki ko répondre te, nakoki ko garder silence. Soki na fundi ete pa ya nzambe, wana l'état, il faut asilisa makambo. Ezalaka bongo. Donc ça n'est de trop na côté ya bastar na biso, pas seulement Belvi Kandi, mais bastar na biso, surtout bato ya maboke, bato o bayembaka. Bandeko nanga bazo finga mama be penza makasi. Bablo mosusu photo loba. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ezate que non, mutu soki lelo akomi au sommet. Pour que yope ozala au sommet, il faut oyaka pona kofinga kaye. Te. Ata na ba pays mosusu. Est-ce que babiloko to osala na Congo, soki bokeka poto, soki bokeka ka na Zambie oyo, bokomi kofinga ba star ya ba Zambien, bakotika bino. Bakotika bino. Et d'ailleurs c'est le Congo. Congo na biso nde ezalaka osala babiloko ya bongo soki mutu pe aye na bambongo na ye babimisi yo ata soki bakobimisa yo boye te bakoki kobimisa yo ata na bakunzu. Mais na ba pays mosusu olingi osalir obebisa réputation ya mutu moko boye aza star wana kutu na l'état kokota makambo wana ezalaka bongo. Eza bien te, ce genre de histoires, ce genre de choses, ce ne sont pas des choses à encourager. Moi, je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Eza mabe makasi. Ceux qui ont besoin de mbongo, je n'en disconviens pas. Ils ont besoin de mbongo, ils ont besoin de popularité. Sala makambo na yo na ndenge ya bien. Sala penza ba analyse na yo na pete nyonso. Sala penza ba analyse na yo ndenge bato mosusu ba osala ba analyse. Tant de personnes ba sala ka ba analyse. A koti penza beti ba analyse na ye bato pe batali ye. Kombo na ye pe ekomi kotalema. Eza te que non pour que lelo ozala au sommet il faut ya kofinga bato. Non. To ozwa bambongo il faut ya kofinga ka bato. Non. Bandeko nanga boyebi adage oyo eyebisaka biso tout se paie ici-bas. Ezalaka adage ya solo. Adage oyo eyebisaka biso karma. Ebele ya bato baignoraka ngo. Mais eza makambo moko esalemaka. Ata soki lelo esalemi te. Mais yebaka ke lobi to après lobi. Makambo wana ekosalema. C'est comme ça. La plupart de personnes to ignoraka na biso.
tosalaka na biso manfu est-ce que makambo wana ezalaka ya solo est-ce que bandeko na nga ce sont des choses très sûres et réelles eza bien te eosala pasi à l'occasion de rien oya kofinga mutu asali yo mabe te peut-être toloba take non yo na mutu wana bobebani boswani peut-être soki na famille na bino bateya bino kofingaka bato wana kofinga mais neti babiso bateya biso kofinga te mais bayebisa biso soki mutu asali yo mabe kendo affronter mutu wana lobela ye bovanda bolobelana mais kofinga te kofinga ezalaka solution te kofinga penza ezalaka solution te batu oyo bakofinga yo lelo lobi kuna bakobaluka bakokende pa ya mutu mosusu bakobanda ofinga c'est toujours comme ça eosala pasi penza ya monene pasi bandeko na nga pe mawa pasi vraiment na motema eza bien te communauté na biso en tout cas nga na côté na nga Bellevue kandi to mutu mosusu ezala sila bisalu ezala Marina laba ezala mama top ezala mama Milo ezala mama Teresia mutu soki afingi yo mutu soki azoya kobebisa réputation na yo en tout cas soyez libre ya kozwa ba précaution nyonso oyo bokolinga kozwa soki olobaki non nakandisa ye soki olobaki non nasala ye boye etali yo moko kaka parce que eza personnalité na yo eza pe réputation na yo donc oza libre ya kozwa ba décision nyonso olingi na système kaka ya kitoko eza penza pasi pe mawa bamakambo mosusu la famille mosusu tomitunaka pourquoi nabotama congolais na bamakambo aboye pardon Nzambe. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.